table yango yo ya maquillage est déjà préparé pour nous rendre ba maman la biso total à la théâtre bonzenga bisila nazobanga taka sibala bamangomba bakata depuis moi na raso na baki mosala théâtre te ka ndenge na tato na kaka boyende naza na pasinga mama na yo na iloko na oyo za te kana bambula na scène théâtre na iloko moko boy yemuta na théâtre bien ni moko bona na ngote eza penza mwa pasi eza pasi ndenge tomona baninga misusu o asomba mo esika boye atonga boye biso vraiment eza te bala obotami na kini to na bandundu na botami na mboka tie na mboka tie na bandundu ba mboka tie ne basala ba minene oye bala lolango oyuta na benga obena yozonaka lokuli kala ye bazaki na lokuli mwana mwasi kanga moko mponga bana nga nyonso bapapi fo ezala sikanga na koma te bango fo bakoma amen. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Nazana kamuta mwindo. Bo voter ngai pinza. Yebaka mahalo lango. Na ningisaka pe, o azaka pembeni ya papa lokuli. De façon na biso ko honorer bino zali na sous forme le rôle agé comme Maman Bonzenga, tu retenir parmi ma maman ou toujours honoré na théâtre et na première saison na biso yé comme on a yé maman Fifi pas ali artiste comédienne ou asaka musala oyo et c'est pelisa biso c'est que biso de te bagi le toujours honoré ba maman to poni payer na première saison maman Fifi bonjour. Bonjour papa Vincent. En tout cas bande ba rotala yo tu ba d'abord comment na yo mobimbeza nani. Merci comme on ngai. Maman Fifi côté Ikongo. Voilà. Au sali na ça na théâtre na groupe ya nani? Bon, on a bandi théâtre na ngai na groupe ya Maria Waka. Na ke epa ya Apo Firenze wana sala moi temps ibele. Ndene ko suka pour le moment na za epa ya Delta. Toujours pas Delta Force. En tout cas pour ça fidèle là malgré aza il sous-souté mais groupe eso continue quand bien. Oui, groupe évolue kitoko. Quoi tika ki pe moto yo c'est que na motema mobimba yé passé mi groupe penza na motema mobimba donc ezaka lokola azanika wana lokola ka delta zana en tout cas yo sala bien bozo le kaka na biso TV to le kana RTG plutôt bozaka na RTG en tout cas boza parmi bancien ya chaîne wana bo umeli makasi kuna bon oui ba groupe eza parmi bancien mais nga ko pas delta premier film na yé deuxième de akufaka jour à tournage nganaye. Oh là là, oh, quel mauvais souvenir. Mais le lot tu honoré bino ba maman. Tu honoré bino ba ko maquiller yo tu to yeba d'abord aux femmes mariées au Bali au Boti, aux veuves, aux divorcées. On a femme mariée na Boti na za célibataire. Aux bana boni. Nana bana 4. Bana 4, voilà. Et ça les biso bien message nous années pour la bande ko ba rotala yo après ko maquiller yo parce que toujours le maman Bonzenga maman ou les gars ba maman nyo sonné ba ko maquiller donc mutra mutu abi les goûts les couleurs ne se discutent pas et autres tiki ba fanatique ba ngomoko ba voter ba avec ça biso mutu nini ba ba poni au ça ba oni pona yo pona etel ba vote na yo. OK, merci ba fanatique boye ba kinga ming na groupe ya Apo Firenze. Groupe na lekai moi mingi wana bo voter ngai. Nazana kamuta mwindo bo voter ngai pinza esanga malam. Très bien. Tanga papa Vincent. Il au moins salamate. Akanisi biso. Alors bo pesa nga chance bo voter nga massivement. Za malamu mingi. Merci beaucoup. Tu as voté Maman Fifi et toi qui es débat maquillé alors. Maman Bonzenga. Nazana kamuta mwindo
bovote ngai mpenza oyebaka mahalo lango naningisaka mpe oyo azalaka pembeni ya papa lokuli façon na biso ya kohonore bino ezali na sous forme lokola ya jeko Mama Bonzenga Lolango. Wabita na benga obe na rezonara lokuli Kala. Na yali papa. Bato belene ba otala ba mituna moto oyo abimiseli biso ye mwana mwasi wapi. Azalaka kala la Kinshasa oyo a voyager to azalaka to akinda wapi. Na yali na ki cherche. Yo kocho luke lo yo ko bimisa biso. En tout cas. Il y a qui cherche. Boni. Bien, papa. Tolo banini, nenge lokuli ya kenda, ne makamlo se peut kenda, to nenge. Il y a ça qui a échoué, mais qui. Bon, si ma kende na e, nde sala nde sala karabo. Donc pour na mona on dirait yem ta kenda na makambo nyos. Oh là là. Mais yo parce que ba doba retourner tika théâtre to zalaka kaka to ba ben pour le lo to ngoma mingi na banzonzi ya ba YouTube. Bamona bamozo mona mingi te yo ndo tika na yo musala ngo ya théâtre to ba benga ka yo ndete to loba. Na tika te e ya musala na ngai. Donc batunde ba obenga ngate. Nazaka na musala na nga. OK. Soki muto abengi nga na oya na sali musala na nga ndenge kaka o na yebeli. Na osala musala na nga lipo. Et ande sko ko benga nde batu ba obenga te na ebite ba benga kate ba ebi numéro te ba benga kate ba eba kate ndeni ba ko zwelanga tamso ba kantara na Kinshasa te menazali. En tout cas je pense que bandeko ba ozana posa na yo ba ko pour le kapala nga na kopesa numéro oui bongo pour que ba contacter yo siko lisolo ma théâtre depuis au banyango so sali combien d'années na umelinga na mtu akale lo lango pena mtu akala 30 ans 30 ans oui. Et au même on a mwana muke makasi. Et ça va facile la famille? Bon. Pour accepter yo na musalango. Lokola Ngalfar azaki camarade de grande sœur, babana ko yemba na catholique. Abana ko yana ndaku mingi soka ya kutinga pe na saka ba venture ba ba oseka bité. Ozana loko moko donc olo ekende ka bo vomi oya to travail. Nda zwaka ngai ye bazaki na lokuli mwana mwasi kanga moko na travailler na kati na bango donc tozu pe na temps ata inana aprende ba komi ko zozo batu mususu ba komi. OK, ti po evoluer et petit na ndenge petit lelo pe 30 ans de carrière Lolango azana marié azana bana na mwana moko ya mwasi akuti ko sisa classe universitaire. OK. Asisi na ifasik. Oh, Riti Nzumba. Riti Nzumba topesi bote sika zali. Mais ozana yo na mobali te. Na zana mobali. Na ndako libala. Ozana ndako libala. Na yeka papa mwana wana to OK, en tout cas esali bien makasi. Ba musala yo ya théâtre ngo balobaka nini pona ngo ezala mwana na yo ezala papa na biso. Bon, papa sikoyo loko amonaka na sala kango et puis na o prier en église pe na engagé na présidente sociale à part wana na équipe intercession des bases ya pasteur donc omona na osala musala na ngana ya Nzambe soit comprendre ngate donc luka mo be erreur moko boye eloko te nde atika pena to ka soka kaka musala na nga donc a préférer bikene osala makambo na très bien abe za vie batu musu ba obongela na nzela wana kende ze eloko Nzamba tayo ndenge na yo ngwana siko lelo bazo maquiller yo po tozo honorer bino ba mama na biso bozo sala musala ya théâtre lelo bazo maquiller yo po ba biso subo nzenga koleka mais na suka longo po obima numéro 1 obima premier il faut batu ba voter yo okebisa batu nini ba ndeko ba kotala na yo saka ba fan na ngai boyebaka mahalo lango na ningisaka pe o asaka pembeni na papa lokuli Lolango pousse poil ngaye ta o comme longa ki mukolo donc on a sepela ndé ba on maquiller bo voter nga pena massivement donc bo voter na bima na ba vebele ke za elengi mingi très bien so na jo enveloppe wana et ça nga pe sengo makasi très bien bo voter nga penza donc ana ni na koloba te na sengi no ba bo voter nga belé bo s'abonner penza. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs, c'est facile pour leur voter
Mama Lolango, dans les commentaires, et puis, Soga Gagné, Mtabozo Labiso, Abokene na Priwana. On se retrouve juste après. Merci. Mama Bonzeng. Nazana Mutamuindo. Bo vote ngai pinza. Lebaka mahalo lango. Na ningisaka pe, o azaka pembeni ya papa lokuli. De façon na biso ko honorer bino zali na sous forme le rôle à comme. Mama Bonzeng. Voilà, chers amis téléspectateurs, équipe Nabiso, il y a maquillage, tous en abandon à Simawa. Table yango, il y a maquillage déjà préparé pour nous rendre. Maman Nabiso, total dans le théâtre Bonzenga. Comme le nom l'indique, Mama Bonzenga et équipe Nabiso, pardon, s'occuper de bango. Chaque épisode, nous avons deux mamas, c'est-à-dire challenge à deux personnes où il y a gagné la faute et belé, il y a la prochaine étape pour que tu kende si na niveau final tu as 8 mamas auto sélectionnées. Donc chaque épisode il y a 2 et puis tu vas nous sélectionner moko ti au bima premier yene mutu a gagné bongo canotte auto lié. Sinon équipe Nabiso baza déjà prêt to passer une étape il y a maquillage. Mama Bonzenga. Mama Bonzenga. Mama Bonzenga, votre concept, Tomeme Libino, il y a honoré ma maman dans le théâtre, na koyamba bango ko découvrir bango, moi bref parcours na bango et puis
ko maquiller bango pour ba bima encore plus bonzenga ndenge botala ka bango pour qu'à la fin boye ba bongo ko voter oya ko bima bonzenga ko leka bandeko nyonso awa naza bongo na Lolango et Mama Fifi ba mama ba sala biso maboki to linga botala mingi ba se retrouver na kati ya battle alors ba ba départager bango ezali bongo ba membre ya jury na biso ba membre ya jury na biso ezali banane ezali yo ndeko totalanga c'est-à-dire que entre ba mibale na no moni ba maquiller kitoko na no moni abimi bonzenga makasi komela biso ngona commentaire soki eza mama Lolango koma mama Lolango soki ezali Mama Fifi koma Mama Fifi Mama Lolango oui papa tokomi na suka makambo puis esika bi pena makambo yinda oyebisi bandeko ni ba kotala yo na etali vote na yo na koyebisaka ba fan o nyonso balingaka ngai en tout cas bopesaka bava bovotenga bovote massivement donc bovote pene belé ezali sengo makasi Mama Fifi olobini merci bon merci nyonso balinganga ngamba Fifi artiste na bino bovotenga très bien bovotenga massivement faut na gagner maman Lolango na gagner ya lolo bon beta na mwana muke faut na bien très bien en tout cas bovotenga opesa ma chance oyo akogagner awa akokende demi-finale bakokutana na ba groupe mususu et à la fin tobimisa oyo akogagner numéro 1 mama bonzenga ya théâtre nde ye wana tokofrire ye kanota munene sinon pour la biso tozozela bino bon voter partager massivement pour que bon maximiser ba chance na bango merci mama bonzenga mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Tout ça on a dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse il y a cheveux blancs. Tout ça pina parfum na biso au to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati Yanzoto. La branche médicaments, tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons qui na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons qui na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons qui na biso zingenalis, sucre na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a ma maman, vous allez na biso sensiphos, vous allez il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé, vous allez na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous avez des Diazolex, ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement,
allergie au pollen ezali pomade oyo tomboli nkombo ya papa na biso Tondele Liazolo tozali na Mercine crème ndenge natamaki tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension ezali kotraite hypertension tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa ezali kokomisa yango molai mpe monene tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie epuis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome bafibrome kyste ovarien epuis basi oyo baza na problème ya kobota tozali mpe na diabérine oyo ezali kisi na biso ya diabète epuis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutralize poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. Mokili kitoko ekosala nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matungé. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda, le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna pour na kokoma na auberge chez Roger Vunda. Pour ça la nini eza simple lokola nayebi te quoi. Na bakisa lisusu nini. Bandeko baliko benga na niveau ya mikili ya poto. Voyez que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa, simplicité à Saranate, plus 243 85 20 57 271. Et pas yoapi, beaucoup zoa penza ba précision. Na bandeko ba koyamba bino pour service na biso. Na habité quoi. Chez Roger Vunda. Elengi. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité.